Boso na sengi l'esprit ya bakulu de bakulu et ingela kati na ngai naye bako pesa message oyo. Nzela na biso ya Baflev précisément et bandi na manterne tichela. Na lelo soko ke nzela nyonso kufi. Mama na ngai. Lelo yo olongo batadi ti o commentaire ça va mais pour olongo commentaire no koma chela ko sala même ata 3 heures du temps parce que éviter ko kangama na nzela combien de fois. Mais ezali route nationale numéro 1. Alors, réaction nanga ipona ya ko loba eloko na zolo baboye. Tozana mituka ebele na chela. Bana ka Congo, bana Batambengi, Sioni, Lukula, Kiniati, partout. Presque dans village nyos moso soto tangi tozana mituka ebele ezokota Sambongo na péage. Et puis na pont Obeka. Mais ba yebisa kabiso ke mbongo oyo ezokota na péage. Ezali mbongo ezokende ba shilo ko babongisa kanzela. Mais to moni nzela ya boma babongisi yango. E bandi matali ti boma. Oya biso ya Mayombe bazobongisa yango te. Pourquoi bazobongisa te? Bon, to yebite bango moko ba yebi le pourquoi bazobongisa te parce que to mbongo ekotaka na ba péage to bandi ko sala recensement et mituka presque par jour. On commence même dans les 500 ou 300 véhicules oyo uti na tiela oyo ezokende zo na habitat zo na biloko nyonso pona pour lier sa population à ville province de Kinshasa. Nzela eza mabe. Okomona ba image ndenge nzela ezali. To yesusu nzela oyo ka Congo. Nzela oyo ka Congo po koma na village ex-gouverneur Jacques Mbado. Pardon monsieur Mbachi. Mbachi. Po oyo ezali so komi na mateya okomona ngo. E uti ko boma bato bele po bande bukana nzela ekatana. Muta kosalisa to muta kolobela biso na kati ya Baflev azate pona kwa bongisa nzela wana. Alors po wana yango nde pont principal po kende ti na mboka ya Papa Mbachi yango wana po ezali po ole ko kende ti na kabinda na Angola. Nongo moko Mbachi azoloba ni. Bon muta Mbachi to yebite parce que tout le temps ayaka dernièrement ayaka kolia na ba mama o bakola ba papa o bakonda biboba binene ayi ali na bango na fête. Ayaki pe kokunda monsieur Panza to landa kaka na bilili mais to yebite ye moko kuna na kati ya ceinture na pe batune bazali ko bazo yebisa ye biso ngana za na ceinture na te nazali mwana lukula na botami na lukula mais nano na frontaine botena na kutana na ite peut-être ba msusu bakomona ke o nani ko azoloba ngai nazali mwana ndiki mwana wali tata loyamba ko SNL lukula pa po ba pasteur l'église non apostolique. On y a une fois, moi les 6/6/2009, moi qui zida qui moto. Moi on a gardé moto sur le policier à ma parce que l'autre qui pointe tout le monde qui dit. Quand tu y tu dis par rapport à moi, on va fort. Tous les temps que qui est dans mon côté de belle terre, maman, mutal, ma combat, ma boeuf, bala muzini la makati ka boala beaucoup. Yango wana message na route na yango pona nzela ya ka Congo et puis route nationale numéro 1 ezali son mingi. Biso tozalaki na ba société ebele d'ailleurs tokosala tout okita na yo tokende totala ba bisika nyonso oyo ba entreprise ezalaki na tango ya kala so ba entreprise ane kufa ba entreprise non se kufa mais nzamba zo sunga biso pour aujourd'hui 20 kV plutôt oyo nde courant ya makasi okoya kosunga biso pona le banque mondiale na souci na ye ba entreprise nyonso wana ezonga comme ça ezonga na Baflev so ba kamni zo sala ndenge ni pour les kako ba kamna minene bamona ngai kaka ndenge ozomona bilili ndenge bato bakomona bilili donc tozo travailler kaka muntu akena nzela luwozo za kitoko nzela ka Congo kutu bakote muso za kitoko nzela ya Tsangaside za kitoko nzela ya Sekebanza za kitoko nzela ya Nsumbu kutu za kitoko donc na kati ya route nationale numéro 1 faut qu'on wait ezala bazo simba ba pau pona kolongola ba potopoto bayeba ko continuer nzela tina mboka ya Kinshasa. Merci beaucoup. Na bayenos bazolanda na étranger ou bana baoni na l'objectif na bayenos bazolanda na étranger bayeba ko bundela na biso pe ko pesa ka bambuta na biso conseil parce que oyo sino ezali ba député provincial na biso ya district de Baflev ba ko lobela yango pe ba député nationaux juste pour na ko pesa mbuta conseil asunga biso pona nzela parce que ngai nazoloba boye en tant que Nazalaki candidat député national en 2011, na parti à honorable Jean-Claude Ngwemba, et puis Nazali coordonnateur, président coordonnateur du district de Baflev, il y a MPCR Jean-Claude Ngwemba. Alors,
bandeko na biso pe baza na bapoto bakutana na bakonzi mosusu oyo baza peme na bango bayeba koyebisa bango babongisela biso nzela mpona bato na biso ozoketekaka mwa eloko na bango na Kinshasa eyeba komata ke koma Kinshasa siko chauffeur ademare motuka juste ayebi ke azokende mbangu lobi akokota Kinshasa kaka a 0 mètre akangami déjà asali 2 jours wana bita bango ekotela te to biloko yango ekokufa te. Gouverneur aza ya côté na bino. Oh maman, merci beaucoup. Gouverneur aza ya côté na biso. Na ikutu ya luoso ngoto na gouverneur à côté na biso mais peut-être peu banda à côté na ibongana na yoka na ngate ka visiter population ya kuna. Tout ko za la presque yende 3e le défunt papa Tsasa Ntumba que son nom repose en paix. Il y a zaki gouverneur, on dirait que des agents encore à Kamopia. Notre papa Mbati zaki gouverneur. Yes, donc 3, tu as chance à cause de 3 gouverneurs il y a district na biso. Mais nzela na biso za kaka ndengo na ba partenaires sont sur ces kaka ndengo. Ndiko ba kadikia. En tout cas kadikia ça se passe si wombo comme. Et puis je profite un peu aussi na loba likambo oyo etangami ezoleka na kata restriction mosusu ya lukula. Soto komi na lukula Sinel unité de lukula. Bande ko mosusu ba yebite que Sinel est comme zali société commerciale mais papa na biso basali na papa na biso baza sur le terrain bango banda ko kanisa Sinel ezali institution ya bango moko privé nde pour aujourd'hui on musu baza ko bazo travailler bazo respecter ba journalier yango nazo senga na directeur provincial na sengi na directeur général asala mbangu ya kotala situation ya ba journalier permanent ya Sinel ya lukula oyo balingi babengana na quelqu'un mutu moko baza na bango kuna ye alingi kaka mbelazo wa bato na moko ya famille na ye atia kuna mais tandis que bana wana babanda kala comme ba journalier na kati ya Sinel ezali Tchela lukula lemba soki okei na tetaka mingi na kati ya Sinel soki okomi na materne agent Sinel aza te oke na Mangala agent Sinel aza te oyo na lemba bongo ba agent bazali bakendaka bazongaka est-ce que ce qu'on vérifie oyo na pato agent Sinel aza appelle kutu papa moko mokolo aza wana nde bacheye mais est-ce que par raccordement faudrait ezali parce que fallait batia ba agent permanent sur le terrain basala mosala oyo na mwenge kuna ezali agent aza te na lukula bazali bango nde bayaka na mwenge oyo na pato na permettre oyo na Kiniati kura ezali ba agent bazali te oke na Sioni oke na Lwango eza na Tchela bato Tchela bayaka Sioni Kiniati mwenge bato lukula mais soko kei place ezali quand même munene mais faut batia bato soko komi na lukula un journalier yenda zo sala intérim ya chef de gestion réseau mais ti baye ko sala bazu un mécanicien ba tcheli wana comme ça journalier asala ka ba rapport oyebi abanda kanga wana nazana nsoki na ba 3e primaire ye aza journalier na kata Sinel 3e primaire tala âge na komi na motile lo ba engagé que te vol ba engagé ka yete parce que société Sinel bazana makambo na bango ba yebi ndenge basala makambo ba engagé oncle na ngai ya bukani aza wana tilelo faut ba indemniser ye bafuta ka yete. Mon père a couffé la carte à Sinel. Tilelo, ma papa bazalaki wana basali tout, ma côté de gauche à droite pour na ba indemniser papa na ngaite. Alors, bana balukula. Luluta sambe la kuomba. Kadi tout la désordre. Lubaluki injulo de luzabi. Mobilungu binkuiza nzambe katusadisa. Lutuma mutu mutuma. Nole ndakuluva ovila. Parce que ba député betu bayenda minu ndivwanda ba député bankaka ba yolo kanga bao kima kiba votisa zimbongo zyawo alibo nkumba wao tutuma mutu mutuma nyoni nde un jour nga termina nga tedi ambu di mosi mukati ga district de Baflèvre territoire de Lukula territoire de Tchela territoire de Sekebans parce que ngama ba député usieri ko député ka ke Lukula mo di net ba mutu ni ko province donc province yo yimvimba yo foti mwanina mtumbu nkumbu nkuiza biga landa kana kopo malanga kadi landa kana losu même conscience yako isala ke no biga ndo vote kingani tuntuma mutuma betu mana tuma mutu mwana mwana masindo umba nambo tulikomba ma Christian Yengo wakati kabwala no anelu komba mapesho madimba yani babo tubongi dibana bana shetemba tubongi bashino les américains Tripoli ukipwanza kwa mimbutu kidi lutata mana kaka musambila kadi désordre betu sibat ba désordre konje
tata mana musambila aikala mfika mngavo bankaba vele malavu wizi kwaluza phansi kwani malavu nemba ngizamzo kabeki oleka sadi sankangu muzi pass zidi yetu ku district di Bafred nako kuza kai kwani malavu kisi atoni mawombo mama mbwe likini zonga na sepele makasi pona message kwenda pesi na bandeko na ngai